La pharmacien, avenue Bateke, pharmacie Nangaïza, en face à Bornoana. Borno, il est la salle d'addition. Pharmacie qu'on a donc Maïza Awa. Nakati ya pharmacie. On est à la police, aider na moi place oyo. Lazima qui se pona ko aider bato ya quartier Awa. Donc malade est belé. Salut-moi, Baki Siwike Meke, infection. Donc l'État congolais va aider Bisso, malgré ça généralisé dans le monde mobile. C'est l'idée aux autres cabilets qu'on a envoyé, aux autres les lavaques à toujours les plus bien côté que ça était parce que Kimi voilà biloko nyonso pe ebi na mai ba seka biloko ekwei na mai nyonso ekwei ndenge eza biloko nyonso ebimi mpo image nini eza te soki nini boite eza toli tokota na maison olingo mona ndenge biloko nango ebebi nyonso na maison. Epuis depuis pelo ebandi est-ce que eza na bato baassiste bino mwa mungwa mwa sukali ata mutu moko tomoni ata mutu moko te tozaka biso moko ndenge toza boye siko na wana okoloba nini bakonzi batalela biso likambo oyo mpo biso moko tokokoka pe te basunga biso ata mpo biso moko tokokoka te oyo pena oyo ekomi mpe na suka faci atalela biso likambo mpo soki tele ata mbongo ya kokende kozwa ata bisika mosusu tokende kozwa mpo bisika tosombi na bambongo sikoyo tokotika ka bongo soki bama. Merci cher internaute, awa tozali bongo na précisément la Kingabwa bomoni ndenge nini na fani na bwatu ndenge nini bakongomani ya Félix Antoine Tshisekedi badindi parce que le fleuve est débordé à chaque fois, chaque année maïyaka ebele mais du moins bandeko na biso oyo bafandaka koto basepelaki bongo victoire ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kaka na kati ya mai e bafete mpe bongo na kati ya mai nde tozo kotambola. Vous allez voir comment bandeko ndeni ba revivre et puis j'interpelle directement les autorités compétentes ba meka un peu koya na au secours par rapport vis-à-vis à bandeko nyo surtout ba kofanda awa. Vraiment ça fait très mal de voir que ba imboka ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ba revivre bongo na ba conditions moko un peu précaires par rapport à catastrophe naturelle. Ici il faut qu'on se le dise, les catastrophes naturelles les te keno oyo muto asali mezali oyo mai oyo mokeli kolo nzambe asala et puis omona ndeni to kotambola na kati ya bwatu mpona kolakisa bino boyebi tindika to rata revenema te tindika to rata revenema te mwana mboka Rufin Kisombe tozali bongo awa na kati ya bwatu to koluka kosemba et puis kokende un peu plus loin kotala ndenge nini bandeko badindi et surtout bana Paris bana Belgique bana un peu partout vraiment botala ndenge nini bandeko na bino badindi to kotambola bongo to visiter ensemble na bino c'est un peu ça comprenez to kotambola mwana mboka Papi Kelly to kotambola to fandi bongo na kati ya bwatu to kotambola totala ndenge nini baimboka ya Félix Antoine Tshisekedi badindi c'est un peu ça voilà azobenda bwatu pour que to kende sikoyo voilà on a arrêté à maï comprenez on a arrêté vraiment à maï voilà oh là voilà on a arrêté à maï comprenez on a arrêté à maï voilà tozo baluka to baluka tozo pour to laksa ba imboka voilà voilà tozo tambola vraiment Rufin Kisombe yo ebi tindika to rata revenema te toza na kati ya bwatu to tambola vraiment na kati ya bwatu ma santo de le tout droit to na kati ya bwatu comprenez to na kati ya bwatu voilà
Botama, venir les dîner. Voilà, oh papa, tozo bina bwendeni. Voilà. Ah. Tala ndenge tokotambola na kati ya mai kapa elakisa bandeko nde bazindi. Ndenge fleuve débordé. Voilà. Fleuve débordé makasi baimboka vraiment baza na kati ya mai. Nous interpellons c'est-à-dire hôtel de ville. Hôtel de ville ameka un peu kolandela mpe kotala bandeko bakovivre tala bandeko bakoteka na kati ya mai. Vraiment eza pasi mpe mawa bafete victoire ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na kati ya mai. Je crois que non bakonzi ya mboka bameka mpe kobeta tour koto oyo eza vraiment c'est du danger, eza vraiment danger pour la baimboka oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi bandeko bayaki ko voter mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na kati ya mai pour la kolakisa que non voilà baza vraiment la posa pour consolider les acquis et non repartir à zéro, raison pour laquelle bayaki ko voter mwana mboka na kati ya mai. Raison pour laquelle tindika to rattaque événement to rotambola vraiment na kati ya boitou vraiment kapaya to rotambola vraiment na kati ya mai eza kutu ya kolobate na chauffeur la biso repousse à boitou voilà c'est un peu ça. Toroya papa bakonzi ba Rolanda vraiment au monde baimboka nde ba réclamer bakonzi fo baya vraiment pour porter bango au secours parce que c'est pas facile kotala ndenge bandeko bazindi eza facilité, c'est pas facile quoi, c'est pas vraiment facile awa batu bakimi mutuka ezindi vraiment eza facilité de voir tout ça parfois et ça la pasipe mawa et ça la vraiment pasipe mawa on a bandeko ba Rolanda biso na Paris ba Rolanda biso un peu partout kota la tozali précisément dans quartier sans fil là où place Batonga puis cité du fleuve vous allez voir aussi cité du fleuve la quartier Mai c'est un peu ça quoi voilà c'est un peu ça et j'interpelle les autorités de la ville province de Kinshasa, c'est-à-dire Maramba Rosala vraiment yango vraiment ils a participé à l'hôpital na kati ya mai vraiment ils a passé hôpital na kati ya mai hôpital a sali moi babenga moi passerelle mukie pour koluka ba patient na eba les kaka pour baya pour se faire soigner vraiment c'est un peu ça quoi, c'est un peu ça voilà. C'est un peu ça. Toro baluka, parce que bato ba Rolanda biso na poto ba na posa batala ba image ndenge nini ba imboka ba zindi. Le numéro est affiché là. Vous pouvez commenter, appeler et puis vous allez voir encore des images encore à live parce que ça le baptême ça ressemble à il y a on to interpeller toujours ba imboka, to interpeller toujours ba konzi. Vraiment les a facilité kapa papa la Gigi a robanga pour mbali boso matabuatu les boss il fait Gisombe voilà comment moi mboka Yves Bapa botala ndenge nini ba imboka na yo je crois que non tant on reçoit vie province à Kinshasa. Il faut penser la bande de Koba Fandara Kotoyo, vraiment ça fait très mal. J'interpelle aussi le ministre de la Santé, vraiment aïe parce que la maladie, la maille ils ont vraiment danger pour la population. Voilà. Ils ont vraiment danger pour la population. C'est un peu ça. Voilà. Et Bakuna Toro tout à l'heure. Voilà. Voilà papa. Boni. Vous allez bien. Ok. Voilà. C'est un peu ça, Tindika. C'est une chaîne des événements. C'est une chaîne qui est là pour vous informer. Et puis, tous on peut savoir l'information vraie. Voilà. L'information est vraie et puis précis. Et surtout, bateau bakoué là, pouvoir.
apparemment koto boyebi yango te mais awa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ayebi yango parce que noko na ye afandaka quelque part likolo awa eza ya koloba te eza ya kosamba te c'est un peu ça tala ndenge nini eloko bakotambola na kati ya mai ça fait très mal, ça fait vraiment très mal de voir tout ça, ça fait très mal, voilà, ça fait très mal. Totambola na kati ya mai kapa ya papa la Gigi eza route ya kosuba te eza ya kosamba te. Vraiment on est retour là biso na Paris, bon là biso un peu partout, sachez bien que non tous en arrêt ya mai eza kanda ya population, vous devez comprendre que non une population a vraiment contenté, de voir tout ça et puis bateau baoué la ville province à Kinshasa ba sundoli pour abandonner population, mais du moins quand même nous sommes là pour la relakisa ba konzi mboka relakisa que non ba imboka voilà bandeko ba vivre na kati ya mai, bandeko baza na kati ya mai, bandeko ba kimi bandaku to boité za catastrophe naturelle. Il faut ministre affaires sociales Modeste Mutinga Moussala na onini. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir tout ça là. Ça fait très mal de voir tout ça. Et puis, vous voyez, on va arriver les maths, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Tout droit, toujours dans la mission. Toujours là. Voilà. Ça va, voilà. Comprenez, voilà, merci beaucoup Narabato, surtout Balandi, mon amour jeu de Castro. Et n'a pas si mboté, mon amour Carifin qui sombe, Papi Kelly, partout, Bissika Bozouami, n'a pas si mboté. Voilà, c'est notre retour. Voilà. Merci à nous sommes vraiment outils pour la population ça fait très mal. Ça fait très mal. Bakondi Mboka, Bakondi à province à Kinshasa. Beaucoup la discussion inutile. Boya pour porter secours la population parce que ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Merci à l'ingénieur Kapaya Papa la Gigi. Merci à Bandero, surtout pour le jeu de classe. On dit très bien. Dans l'attaque de l'élément, il y a toujours encore la nouvelle information pour la relaxation pour les Canadiens. Il y a la République démocratique du Congo. Voilà, Motendeko. Expliquez Bissona, Baïmoko Baotala, Bissoba Kongomano, Baza un peu partout dans le Banda Yamboka, Bokonza Mboka Pia Rolandango. Est-ce que Maïko, expliquez-moi Baïmoko Baolanda, Maïa Randeng, Zara fait des débordements, Yaka, chaque année, Maïa débordera. Chaque année. La beauté, oh, il est qui m'a cassé. Oh, il est qui m'a cassé. Par rapport au Némia. Par rapport au Némia. Ok. Suffit ma casse. Ok. Oui, ça va continuer. Oui, ça va continuer pour 20 ans. Oh, bon, tout souffre. Donc, on est chez Tioli, ma caméra belé, bah, tu vas perdre des belles biloko. Mais pas sur la vision, va comme c'est la vision. Moi, la fondation est bien. Oh, elle a taillé. Pour tous les sous-beauté. Ok. Merci, voilà. Il faut rebondir là-bas, on retient la terrassée, il faut rebondir ça pour que ils aient là. Bien, voilà. Les autres, ils ne un peu pas maman. Au moins, la maman, c'est-à-dire, ah ouais, ça y est, surtout boîte. Transport, on y a surtout comme il y a boîte. Moto zo constaté, nous zo constaté. Maman, c'est moi, il y a chaque année, il faut changer de position. Il y a chaque année, il faut changer toujours de position. Ok. Ok. Si on est bon, mais maman m'a dit que tu es petit.
c'est-à-dire le retour des voilà, vraiment ça fait très mal et surtout j'interpelle le gouverneur Gentini Ngobila et puis son adjoint Jikoko Mulumba, c'est-à-dire il faut penser la bateau le bazindi kotoyo parce que ça fait très mal et parfois ça énerve aussi de voir que non bateau ba ko welela ka vi province à Kinshasa ko tala ndenge ni batata na bino bazindi yango moni awa kotoyo vraiment za participer ma wa bato batele ko voter na se ya mai ba voter bino na se ya mai et surtout vraiment j'interpelle mokonzi ya mboka ya ko interpeller au ministre des Affaires sociales à mettre un peu comme ça ba descente un peu partout ko tala ndenge nini entité naie ndenge batu ba ko souffrir population ya batu ya Félix Antoine Tshisekedi ba ko souffrir vraiment ça fait très mal de voir les gens comment les gens souffrent batu ba ko vivre na kati ya mai awa transport économique ka boatu mais bango ba ko rouler na ba carotte c'est ba ko rouler na mituka ba ko penser te na bateau ba bimisi bango ba député na bateau ba banda ko voter bango banda kala vraiment ça fait très mal ça fait très mal yo na bonne année les sociaux vivre bien mais population va voter qui dit non, va revivre la carte mai. Ça fait très mal. Voilà, les gens de bonne foi, c'est-à-dire ONG, bateau, na poto, c'est-à-dire Congomani, surtout dans la poto. Non seulement dans la poto, dans la province, vous pouvez descendre sur le terrain, de voir comment vivre dans la carte mai, comment mai oyogoya na salité. Il y a toujours que non, ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales, il faut à ça la descente, il y a pour palper du doigt, une population a battu, a fait sans compte ce qui est vivre parce que le pouvoir est décentralisé. Mokonzambo Azana bâton magique pour savoir si gagner au Simba, si gagner au Simba. C'est-à-dire, tant que décentraliser le pouvoir, il y a ministre des Affaires foncières et plutôt il y a affaires sociales, il y a ministre de la Santé, il faut qu'on quitte parce que mal oyo eko bima eko yana maladie mal oyo eko belisa ba imboka baza kotoyo et puis bateau ba bebisi biloko na bango ministre des Affaires sociales vous devez faire une descente pour palper du doigt nini eko leka awa Gentini Ngobila vous devez faire descente étant que gouverneur ya ville province à Kinshasa kotala ba imboka ndenge nini ba ko vivre na kati ya mai ça fait très mal oh les cas sur le bagité na lobby. Voilà, merci Nabandoro, nous surtout Balandinga, dans tout le la province, surtout avec la République démocratique du Congo, et surtout Nabandoko dans les États-Unis, Bandoko dans le Canada, Paris, partout, le numéro est affiché, c'est-à-dire pour aider Bandoko, parce que ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Nous avons vraiment la commune à Limité, précisément la commune à Limité, la quartier qui n'a pas sans fille. C'est l'idée aux autres câbles on a envoyé aux autres les la caca ah papa on est sur Kochimai toujours depuis bien côté que zate parce que ba kimi voilà biloko nyo super baby na mai ba seka biloko ko na mai nyo se ko dès ça biloko nyo se bimi pour image nini ezate soki nini boîte ezate to ko tena na maison ni mona ndenga biloko na ngebe bino sur la maison depuis pelo bandi est-ce que ezana bato ba assister bino moi mungwa moi sukali ata mutu moko to mona ata mutu moko te tozaka biso moko ndenge tozabo siko na wana ko loba nini bakonzi batalele biso likambo po biso moko to koka pete basunga biso ata bo biso moko to koka o pena o komi pena suka fachi atalele biso likambo po soko tel ata mbongo ya kokenda kozwa ata bisika mususu tokenda kozwa po bisiko tosombi na bambongo siko tokochika ka bongo soki bamapango shero malamu alukele biso ata ba garantie toza posa na ba garantie ata garantie tokokende mapango pete asunga biso ata na ba garantie tokokende tochika ata mapango ngo naza pharmacien avenue bateke pharmacie nanga eza en face ya borno wana borno ba UNICEF basalela biso pharmacie kuna donc mai eza awa na kati ya pharmacie yango nde
bakonzi ya la police baede nga na mwa place oyo nazwi mwa kisi mpona koede bato ya quartier awa donc malade eza ebele osali mwa bakisi mike mike otia mpona koede bato bazona bainfection donc l'état congolais baede biso malgré eza généralisé na monde mobima mais toza bana mokonzi ya mboka ata ya biso tomona ndenge ya koede bamama oyo bazolala likolo ya mai bazonyata bamai bainfection eleki ebele baede biso na mwa bakisi na koede biso na mwa garantie to déplacer bisika mai ezomata kaka mai etelemi nano te ezomata donc bakonzi batalela biso likambo. Et puis pour moi, on a aussi une image, il y a Mboudi, on va aussi aller à Mboudi, et puis vous allez voir aussi une image nous allons partir de l'autre côté, la cité du fleuve pour vous faire voir pour vivre, parce que nous avons une catastrophe, vous ne pouvez jamais imaginer. Merci, Nabandeko, surtout, voilà, on sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est bon.